Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini Président Joseph Kabila Kabangele Rais azali kosala makambo oyo ezali komonana na mboka pe bato nyonso bazali kosepela pe mingi bazali kose retrouver pe mingi oyo batiaki tembe lelo oyo bakomi kondima. Bandeko babolingo na yebisaki bino mikolo eleki ete kozala na président oyo azali na kati na simplicité pe kopusa na pembeni ya peuple pe kosolola na peuple ezali likabo to libonza ya Nzambe. Malgré bato mosusu ya mokili bazali koloba ete na mboka na biso Congo mokonzi oyo ayebi Nzambe nano ayete wana ezali nde moto ya mokili nde azali koloba. Me ndeko nani ya lobi ke yo nde okoki koyeba mitema ya bato nyonso tu bazali na Congo pe motema ya président de la république azali na Congo po oloba ete président oyo ayebi Nzambe nano aye na Congo te. Tobatela maloba na biso tokeba na babiloko tozali koloba bilobaloba yango nde esilisaka bomoto na biso. Bandeko babolingo tomonaki ndenge nini na babilili na banzi ete bato mosusu balandaki yango. RTNC oyo bino nyonso tu boyebi ezalaki esika moko oyo ete ekomaki négligé. Il fallait bamisala esalama pe babongisa baloko nyonso tu ezalaki wana mpona kokomisa yango malamu. Président Joseph Kabila abetaki loboko likolo na mesa pe andimaki ete mosolo ebima na kesi ya leta po ete basala réflexion ya baloko nyonso na baplateau ya RTNCD mpona bato ya misala base retrouver pe bazala na situation moko confortable mpona kosala misala na bango na ndenge ya malamu. Pe eloko tosepeli makasi bandeko tango apesaki ordre ke misala esalama président atikali kaka te na ndenge toyebelaka na tango ya deuxième république bato bakokima mbango pembeni ya président mpona koloba ete président eloko boye ebebaki tokende tobongisa esengi montant ota esengi montant boye. Président akopesa ordre po ete mbongo ebima na kesi ya leta bato wana bakozwa mbongo bake batie yango na bamabenga pe président sans koyeba après bakosala rapport ya lokuta batindeli président balobi ete président tala
bamakambo nyonso tu ese esalami nzoka nde lokuta na lokuta. Ndenge bino moko bomoni ete mokolo oyo totielaka bino babilili mosusu oyo Mobutu na ba soldat na ye ya ex-phase ba soldat bazali kopesa ye ba rapport mosusu Mobutu aza kokamwa pe eza kolekela ye wana nyonso tu ezali ba imprudence ya mokonzi ya mboka. Yango wana toye komona ete epai ya Joseph Kabila Kabangele rais toye komona ndenge nini azwi système soki apesi mosala ye moko akolandela yango ti na suka. Tango mosala esalami après akosala kaka surprise mokolo mosusu okomona ye aleki atali soki bato batosaki mot d'ordre na ye pe mosala esalami. Voilà président azali boye. Parce que soki Joseph Kabila azali kosala boye bato ba ministre belé bakobanda kobanga kodokola mbongo na kesi ya leta. Po ete eloko ebomaka mboka pe na tango ya deuxième république ezalaka ba makambo ya non suivi. Po ete tango Mobutu azali kopesa mot d'ordre mbongo ebima na kesi po esala misala boye ba ministre bazali kozwa mbongo wana pe bazali kokabola yango pe mwa ba mieto ekotikala ekokoma wana misala mo esala mezate basali kaka mwa ba biloko moko ya ndenge yona pe mbongo ekoti na ba poche ya bato pe esali na yango makambo mosusu. Yango wana tozali ko remercier les rais na makambo oyo azali kosala président azalaka nde boye. Président ifo lakisa ete tango azali kosala kopesa mot d'ordre po ete basala likambo oyo ekoki kozala na intérêt ya peuple il faut ye moko asalaka pe suivi. Yango toye komona yango epai ya les rais pe tolobi ete en tout cas nzambe merci po ete président oyo esengelaki na biso ifo tozwa na Congo nde ye yo lelo tozali komona ye. Babiloko oyo les rais azali kosala ndeko ata yo ministre soki bapesaki yo mbongo po salisa bamisala soko odokoli yango ndeko bebi ndenge kaka les rais azali ko surprendre bango ke bozali kobenga na téléphone ah président tout va bien pe les rais azali kosala ndenge nini okomona kaka jour moko boye pan abimi kaka briske esika misala ezali kosalama ebongo yo ministre benga kaka na ndenge ya kinsweki mpona kokosa ete ah monsieur le président tout va bien ndenge na tango ya deuxième république bako surprendre yo epai ya les rais des fois te bandeko babolingo po ete to continuer émission na biso malamu na kosenga na bino bolanda nanu ndenge nini Joseph Kabila après avoir kopesa ordre mbongo ebima na kesi ya leta po ete basala bamisala ya RTNCD ye moko ake ko surprendre bato ya RTNCD pona kotala ndenge nini évolution ya misala ezali kosalama. Président azalaka nde boye bandeko aye pe na simplicité nyonso azali kosolola na bato lokola bakamarade na ye azali kolinga ete bato nyonso bazala pembeni na ye bandeko na koloba mingi te tolanda na babilili totala un jeune président na biso ya mwana moke ndenge nini makambo azali kosala pona mboka babiloko oyo ezali kokamwisa meme bavielu ya tango ya deuxième république bazali kondima te po ete bapesaka ye balobaka ete inane ezali ebele 6 mois ezali ebele ya kokoka Congo te me lelo oyo les rais aza kokamwisa se kokamwisa bandeko babolingo tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. Tozali 10h du matin tango Joseph Kabila Kabangele rais aye kokita na kati ya RTNC2 esika wapi ezali na réhabilitation grâce à bandeko téléconsulte oyo bazali ko moderniser yango sur l'appui ya gouvernement congolais. Rais Kabange akiti akoti na kati ya RTNC2 en tout cas bato baya RTNC2 kala bako se retrouver na ba image oyo te.
misala ezali kokoba se kokoba Joseph Kabila Kabange mokonza mboka oyo atamboli na kati atourne na sima accompagné na ministre ya communication pe média là-bas Mendo Malanga na kopusa na rais amona place lingala fasi esalamaka akutana baba baswe boyo kaninga pesa ki mbote chantier batu misusu baza koluka komona yango soki ndenge nini oyo ezali kaka ba prise oyo gouvernement azali kobimisa na président de la république pona kolakisa ke misala na mboka ezali kosalama na ba domaine nyonso ya 5 chantier ndenge Rais Kabange initiateur na yango esi aloba mobimba bandeko babolingo na banzi ete bouti kolanda pe bouti komona bino moko ndenge nini le rais azali kolakisa biso ndenge nini un président pe akoki kobanda kojouer rôle na ye na kati na mboka na tango misala ezali kopesa mbongo ya kesi ya leta ezali kobima il faut pe président ayebaka ndenge nini misala ezali kosalama pe ndenge nini makambo ezali kokende. En tout cas, Joseph Kabila azali ko enseigner biso ete ndenge nini tokoki koluka tobwaka ba makanisi to ba idée ya tango ya deuxième république na mai. Poti lelo bato ebele na kati ya Congo bazali nanu na ba septome ya makambo ya deuxième république nanu esilite mais Joseph Kabila azali kosala makasi po ete ba septome wana ebima na makila ya bato ba congolais oyo bazalaka ba Zaïrois à l'époque ebima na kati na makila na bango po ete ndenge ezali wana bandeko babolingo Joseph Kabila azali kolakisa ete alingi mboka bandeko babolingo bino bosi bomona na tango ya deuxième république bakonzi ya mboka bapesi ordre po ete misala esalama après bomoni président de la république atiki ndako na ye po ete akende kokontrole ndenge nini misala eza kosalama. Si bazalanga bato bavandi na bandako na bango pe na ba bureau baza koyela bango ba rapport ya lokuta mokonzi kuna tout est OK mokonzi pesa même à vérifier allez azwi kanga mbala moko azwi papier a signer nde babiloko ebomaki Congo yango na Joseph Kabila Kabange le rais alobite mboka oyo po ebima na boumbu mboka oyo po kende liboso ebongi malamu ete tango to sali réunion ya gouvernement to ebi ete budget bimaki ota misala ekosalama ngai moko pe il faut na kende ko vérifier. Voilà, bravo Joseph Kabila le rais to bedeli yo maboko mingi pe to lobi ete président oyo ebongaki pona mboka na biso lelo penza to juillet bandeko babolingo pe nazali koyebisa sikoyo na banguna oyo bamesana koloba n'importe quoi banguna oyo bamesana kokosa bato na poto na bamasolo na bango ya baradio trottoir ndeko yo moto mesana koya mpona koloba ete Joseph Kabila ayebi koloba lingala te Joseph Kabila ayebi monoko na biso ya mboka te ndeko oyoki ndenge babwakeli bino oyoki ndenge ya Joseph Chrétien bino boyoki tango akei komona biro ya lingala facile boyoki ndenge a Chrétien bino Zakari mbote na yo ate oyebi ko esika wana na asi place bakomba ta bazalaki mingi basali diarrhée pe mingi baleli balobi pourquoi sone yokanaki mingi balingaki ete eyokana ta te bamosusu kutu balobi image yango kutu na Zakari emonani te mais il fallait ta sone bima te mais so ebimi kaka bandeko bino sikoyo bakombata oyo bino bomesana kolobaloba boyebisa biso mongongo wana moto apesi Zakari mbote oyo alobi Zakari mbote na yo ezalaki mongongo ya nani ya Ngwanda le Terminator to ya Atalaku Chakudia to ya Papa Etienne Tshisekedi mongongo ya le rais boyoki yango po bomona ndenge nini ba Chrétien bino batu bolobaka ete ayebi lingala te mais boyoki yango Zakari mbote na yo naza sir mingi tango bayokaki yango mabumu eninganaki
mpe misusu bakendeki kosala toilette ya mbangu po ete bandimaki te. Bino bokanisi ete babiloko bino bolobaka na poto awa bato bakoki kondima bino lisusu te po ete baye komona ete bozali bacomédien baaventurier. Bandeko masolo mingi ezali kobetama na poto awa bandeko, ifo bosala attention na yango. Kaka bamasolo ya nsima ndako, kaka bamasolo oyo ya balezondi oyo balobaki oyo toyokaki te. Joseph Kabila yeli biso deja système ya sika, balingi lisusu bamakambo oyo balobaki oyo bayokaki te. Bandeko tozali na lingala facile, baimage ezali koya mokolo na mokolo. Soki moto ayebi biso likambo kuna na Congo, ndeko baimage ya lingala facile ezali tala. Lingala facile ezali kolakisa na mabe na malamu nyonso ezali kolakisa. Pe ezali kotalisa esika oyo baemoni ça ne va pas, ezali kokende kofilme pe koyebisa na bakonzi botala ndenge kote oyo kuna na Congo bato boye kuna ça ne va pas. Lingala facile ezali teke neti ya bachaîne oyo toyebaka na ntango ya ba deuxième république, bachaîne ya ba mopap oyo soki babandi koloba kombo ya Mobutu kobanda tongo ti bato bakolala. Mobutu koyemba eloko pe ya malonga na mboka ezali komarche te ti na ndenge ayaki kopakata mbangu bino moko bomoni ndenge totikalaki. Yango na Joseph Kabila makambo azali kosala, azali kopesa leson na bamobutiste ebele me mingi bazali kocomprendre te. Lelo bato mingi bakomi kolinga koyiba baidea ya le rais, alors que baidea o le rais aye nango na Congo bamobutiste ebele bazalaki na yango te. Bandeko pona talisa bino lisusu ndenge nini Joseph Kabila azali kosala mosala ya makasi na mboka, ndenge nini alingi mboka, ndenge nini azali kolinga ete peuple na ye azala na kati na esengo. Botala ndenge apesaki lisusu mosala kaka ya 5 chantier po ete babongisela bapeuple nzela mwa aveni ya moke aveni Lumumba na Congo kuna. Mais tellement bato bazali nanu na mentalité ya tango ya deuxième république bandeko. Ti lelo bato bazali koyeba kaka te ete tango babongisi nzela ezali esika mituka ezali koleka, il faut qu'on respecte pe place ya bapieton. Botala kaka bandeko bato esika babongiselaki bango nzela bakomi lisusu kotekisa biloko na kati ya nzela alors que ezalaka te bandeko. Pe esika ya bapieton batandi babiloko bazali kotekisa bandeko tozali na kati na pasi vraiment biso bakongolais ezali mawe. Mobutu atikeli biso mentalité ya mabe bandeko, omoni baconséquence. Mobutu alakisa biso meme te nzela ya bapieton, yango na bapeuple bazali koyeba na bango teke nzela ya bapieton mpe ezalaka po tomesana kaka na banzela ya mabele bato bozali kotambola kaka ngulupa na bamituka na banini ensemble. Mais lelo Joseph Kabila azali koenseigner biso kolakisa biso ete nzela ya bapieton yango oyo mpe nzela ya mituka yango oyo me bapeuple congolais bazali koyeba kaka te. Joseph Kabila azali na mosala ya makasi na kati ya mboka Congo. Tango ye azali kobunda po ete bakongolais base retrouve bamosusu na poto bazali koloba kokwakula me bazali koyeba teke batikaki bamikumba ya minene kuna na Congo. Bandeko 32 ans toyebaki makambo ebele te. Ti lelo Congolais azoyeba teke nzela ya bapieton mpe ezalaka na nzela ya mituka ezalaka. Congolais akomi koconfondre nzela oyo basali po ete mituka elekaka, akomi kotia nde mesa na ye po atanda basafu ou bien bamapa po ateka. Bomoni niveau nini bakomisaki biso? Vraiment yango nazali koloba ete bakonzi ya Congo na bareunion na bino bosalaka ya gouvernement, est-ce que bokoki kokanisa te un jour bomeka nanu koluka ba mpaka to ba chef coutumier kosombela bango tike ya avion bien ata na avion Joseph Kabila basombi bansamba baye ti na Maroc baye koloba mwa liloba Mobutu meka nanu korevele esika nini etiaki bamilimo ya bato bandeko. Ti lelo bato bazali kokomprendre kaka teke ndenge ezali wana ntango bazali kosalela bango banzela ya bapieto mpe ezali mpe banzela oyo basali oyo babengi makadam ezali banzela oyo bakoki kotanda babiloko te po ete batekaka. Bandeko
ezali pasi mais nakokende mosika te tolanda nanu na babilili botala ndenge ba evre kitoko Joseph Kabila azali kosala mais jusqu'à présent bakongole bazali koyeba ntina na yango te mais okomona bango ntango balelaka liboso ya kamera aya gouvernement ya kosala boye gouvernement ya kosala biso boye sikoyo bake basaleli bino mais baza koyeba valeur na yango te bandeko ezali pasi mpe mawa tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. Awa tozali na commune Limete pe na 12e mairie oyo ekenda kosangana na avenue Lumumba na quartier Mombele nzelo oyo bozomona gouvernement congolais na cadre ya programme ya 5 chantier république nde esalaki yango basala kutu na nzela ya bato ya makolo kasi likambo ya pasi ya soni ya bawape ya kokamo ezali oyo population bakomisi ba trottoir yango wenze kobanda na pont na croisement na yango na avenue de l'université okomona ba mesa ya ndenge na ndenge ba pancarte pe biloko misusu lokola population ezangi esika ya kolekana ba komona bango kotambola na katikati ya nzela elongo na mituka ba risque ya danger baba esami malamu esami kitoko mende biso moko mito ezo sala te mito ezo sala ba tikala pe kokosa ba konza mboka makambo biso moko mito ezo sala te et bon mutu na fait ça là ba bloka boyeza ate na ba balabala ba pieto baza na place ko leka lisusu te ba mese zaza wana bango nyonso ba koti na fence sikoyo da kaoyo mona ke soko zui image o comprendre donc place ba pieto ko leka exact espace comme muke au moins na cas de faut pas beaucoup tout à moi en tout cas oyo penza yetali likambo bourgmestre Limete atelema fait akenda kolongola wenzi ba trottoir oyo noki avant qu'il ne soit trop tard parce que makamba boye ezali normal te no mboko yo kutu avi Lumumba ngope eza nano ya sika kokamwa bandiko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini makambo kitoko oyo bakonzi ya mboka bazali kosalela peuple ba bijou ya kitoko mais peuple azali koyeba valeur na yango te tala eloko basali yango pa meme inane mais tala ndenge bato basimba komisi yango esika oyo basalaki banzela bandeko bazwi bamesa na bango bacheche na balabala babandi kotekisa orke nzela basalaki po ete balabala eleka esika basalaki po ete bapieto balekaka bango bakomisi yango nde esika na bango wenze bandeko bomoni ndenge nini Mobutu na gouvernement na ye ngwanda ebisaka biso awa soki lelo balobi ete batuna bato tango ya Mobutu na tango ya lelo tango nini ezali malamu bato bakoloba ete tango ya Mobutu ezali malamu ngwanda bato penza bakoloba tango ya Mobutu ezali malamu bomoni enseignement oyo ya kopola oyo botiaka na mitu ya bato bazali koyeba pa meme passage ya bapieton pe esika batongi nzela po ete mituka elekaka bato bakomi kotya bamesa mpo batekaka bandeko yango na tolobi ete Mobutu atikelaki biso kaka makambo ya kopola ebele na moto yango tolobi ete Joseph Kabila azali na makambo mingi ya kosala tala kaka ate nazali koyokela ye mawa naza koyokela le rais mawa moment donné atala nano makambo ya banzela ba 5 chantier ya ba makambo ebele atala lisusu ba makambo mosusu ya mike aya lisusu kotala makambo ya mentalité ya ba congolais bandeko Joseph Kabila azali ko enseigner bato ba makambo ebele na Congo bandeko donc lokola Joseph Kabila asi apesaki ordre babongisela bino nzela esika oyo ezalaki nzela oyo bandeko bino moko boyebi na ntango ya 2e république batalaki yango ata miso te nzela ezalaki bapotopoto soki mbula ebeti bozwa kodinda lelo basaleli bino nzela ya kitoko olie boyeba ete basaleli biso nzela toyeba ndenge nini ya kobongisa no bobandi lisusu kobebisa après sima bino kaka bokobanda koyeba bobandi so gouvernement boye Mobutu atikeli Joseph Kabila musala ya makasi vraiment yango na tozali koloba tango tomonaka ba mobutiste bazali koganga na poto bino moko bakongole botalaka botalaka ndenge nini enseignement oyo ba mobutiste ba enseignaka bato kuna na Congo peuple ayebi pas même passage pour piéton peuple aza kokanisa ete tango batongi makadama esika mituka eleka no peuple amoni ete ondika batieli ye nsima ale azwa sikoyo mesa na ye atia wana mpo banda koteka ela me bayebi teke ezali
danger motuka mosusu koya na vitesse pe elokoti bango nyonso to ebomi bato yango nazali komituna bandeko nazali koloba yango ntango nyonso bato bazali kokanisa nazali kosakana biloko mosusu ezali mpenza bozwi bachef coutumier na bansamba bomemi bango tina liboso ya tombe ya Mobutu na Maroc balobi makambo baboki bansamba bazongi ntango mosusu Mobutu akoki kolotisa bato mosusu ndoto po aloba ete tala esika na tiaki milimo ya bato esika boye po ete bapaster bakende babondela balibere milimo ya bato tozali ya kokangama quelque part milimo ya bato ebele ezali ya kokangama vraiment ezali kokamwisa Joseph Kabila azali na mosala makasi bandeko tela kaka président alingi mboka bandeko bino bato boyebi ete bozalaki na kati na bazone mosusu komona na zelo mbula soki ebeti potopoto lelo bakomi kosalela bino bakonzi bakomi koyoka kosalela bino banzela bakomi lisusu kobebisa na kanivo basaleli bino po ete maeleka bokomi kobwaka babiloko botika kodécourager bakonzi ya Congo to bandeko na ngai bolongola nanu mentalité ya deuxième république bolongola nanu mentalité ya deuxième république bandeko mentalité wana deuxième république boyebi ete ezali mpe na kati na bato ebele ya na poto mpo na nini bandeko na kobetela bino lisolo moko ti lelo ekamwisaka nga mpe elekelaka ngai kaka ndenge na mesana kokende kosala baasha na nga na Belgique na Bruxelles na Matonge ntango nakomaki kuna nasombi babiloko na nga banini sikoyo naye kokota na esika oyo batekisaka na couloir oyo ezalaka pembeni ya Hermen Kaba oyo couloir oyo ezalaka komona soki okei okoti komona bamama mosusu bazali na basalon bamosusu mpe banganda na bango na kati nayoki esika nakomaki nayoki bato bazali kodiskute me kongole moko ayaki na mwana na ye kongole mpenza otali mobali mpenza mbinga mobali na mwana na ye moke aye na ye wana sikoyo esika yango babandaki kotekisa ba DVD na ba CD moto yango ndenge namonelaki ye akoki kozala indien alors ntango ngai nazali koluka ba DVD moko boye na ba CD mpo nasomba mpo nakendeki deja epa Hermen Kaba namonaki ezalaki te yango nalobi bona kotana na kati natala kokote kotaki nga na kati bandeko bolanda lisolo mpenza malamu ezali likambo ya liseki te me ezali mpenza histoire vrai naye komona kongole wana azalaki na mwana na ye mwana wana abota ye na poto po bana ya poto babotami na poto bayebanaka mwana wana soki natali malamu azalaki ata na 8 ans ou bien 10 ans si je ne me trompe pas bandeko alors papa na ye sikoyo bandeki koloba na bato mosusu kaka bamasolo ya Congo mpo ekoma na yango à la mode kuna na Matonge komona soki moto ye kosomba masanga soki balobi bamasolo nyonso lisolo ya Congo ezangaka te ndenge ezalaka kala ete soki bokutani ale mibali bakobeta masolo lisolo ya mwasi ezangaka te ndenge mpe lelo lisolo ya Congo ya makambo ya este ekoma na top sikoyo papa na mwana wana azali koyebisa moninga na ye ndenge nini 8 millions de morts ndenge bato bakufi aza kobetela bango bamasolo abi mon cher en tout cas surtout soki tokanisi na bamama bandeko na biso bazali kokufa bafemme mpe bazali koviole bango na surtout na 8 millions de morts oyo Joseph Kabila alobi oyo Joseph Kabila azali koboma ntango nyonso ezali kopesa kanda bandeko bana ya poto pe balingaka komona likambo evanda na se ya mabele te ale soki mwana ya poto asa moni likambo eza kotelengana na mabele alokoti yango mwana mbala moko atuni papa mais papa à chaque fois tu dis toujours que Joseph Kabila a tué 8 millions de morts. Joseph Kabila a tué 8 millions de morts. Même à la maison, je t'écoute parler. Alors, dis-moi, papa, comment une seule personne peut tuer 8 millions de morts? Papa na ya sali neti abeti kara wana za kolobaka bana poto pe mbamba ndeko mwana poto soki alingi likambo aza koluka solution na likambo ndeko il faut pesa soki po pesa te keba agoko bengelo pe mbila po bango defate tata na za ko beta masolo
mwana sikoyo ale abandi ko bouger papa na lipeka papa balamo aboni pe ko yo pe likam nini boy après mais papa réponds-moi à chaque fois tu dis toujours président Kabila a tué 8 millions de morts au Congo à chaque fois tu dis toujours comme ça et même à la maison je t'écoute alors comment une seule personne peut tuer 8 millions de morts mbalamoko ayebisi mwana na ya lobiede ndenge ezali wana il faut yeba yango ete na mboka na biso mutu azali koboma batu oyo abomi 8 millions de morts c'est Joseph Kabila Kabange après zongeli masolo na baninga na mwana vandi ni bon bandeko boyebisa ngai pe sikoyo est-ce que papa oyo azali penza mayele réponse penza ko pesa na mwana yango wana atiki eloko nini na mutu ya mwana ya poto boyebi ndenge bana ya poto bazalaka mayele apesi eloko te a cultiver eloko moko te na mutu ya mwana po nini mwana lelo akoki kokende lelo na kelasi okomona tango bakobanda kobeta masolo ya Kongo le bina mboka na ngai président na biso abomaki 8 millions tango baninga ne bakotula expliquer biso abomaki 8 millions ngo ndenge nini omoni ke mwana kozala na explication te po nini papa ozali komema mwana na kotia na makanisi moko ya bozoba yaza kokanisa neti ya ndenge alobi na mwana na eleki kaka bongo bana ya poto ezali neti enregistrement etikali bandeko talanga na mwana muke azali ko raisonner azako loba na papa na à chaque fois tu nous dis toujours même à la maison que Joseph Kabila a tué le président Joseph Kabila a tué 8 millions de morts comment une seule personne peut tuer 8 millions de morts bandeko papa komi baba na ebi te tango mosusu ndenge nga nazali ko soupçonner papa mona kete ko sala débat na mwana français ko ya molai yanga na préféré ki kaka kata na mokuse poete tango mwana lobi na français papa zongisaki na lingala bomoni yanga na tozali koloba ete il faut boy bakaba makambo nini obino bozali ko sala bana na bino ya poto bazali ko mona pe bazali ko tala un jour bokomona ete babiloko bozali kosala bana na bino bakobanda kolobela bino yango pe bokozanga ndenge nini ya kobanda koyebisa bango bana ya poto bazali neti bana ya Kongo te bana ya poto bazalaka maele mingi pe bana ya poto yebaka na ba classe na bango basalaka ba débat moto na moto azali koloba pe tango mosusu likambo pona mboka na ye akleki liboso ya baninga za koloba sikoyo papa ozali koyeba te ndenge nini okoko cultiver mwana na yo na masolo ya mboka na yo oyo esika obotama esika outa mwana na yo abotami awa olingi kutu kolekisa ye makambo na ne otikali kaka 8 millions de morts tala sikoyo mwana akomi kotuna yo ke mais papa comment une seule personne peut tuer 8 millions de morts mais po ozala ta na likanisi ya koyeba ete kobanda koexplike ndenge nini bamakambo ngo ebanda ndenge nini bagere ezalaki na este papa aza kokoka te ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo ngai na yebisaka ya bino yango tango nyonso ete Joseph Kabila Kabange le Reis azali phénomène Joseph Kabila Kabange le Reis azali phénomène pe akotikala kaka po ete bandeko ba bolingo ba makambo tozali komona na mboka na biso totikala na biso nanu komona yango te un président azali kozwa mutu nyonso tu lokola camarade na ye mais na tango ya deuxième république bomonaka yango un président soki akomi na esika bino nyonso tu 100 mètres boza mosika oyo bakokoma wana ou bien baministre na ye ou bien moto oyo ayebi ete azalaki intéressé na kati na likambo président alingi ntango mosusu asolola nde azali pembeni bino nyonso tu oyo ndenge babande kobenga biso nyonso tu babete batie biso mosika à 100 mètres mais tala Joseph Kabila Kabange même biso bapeuple esika nyonso azali kokoma alingi peuple azala pembeni bandeko bino moko boyoki po ete bobanda koloba bandaka yango tolobi Joseph Kabila aza sage parce que tango bino bobanda koganga yebi lingala ta bobo nzoka nde boyebaka te ke Joseph Kabila alobaka na ye ngwaka atutaka na ye ngwaka mais alingaka na ye nde komilakisa te po ete bino nde bolingi kose vante toyeba bino depuis tango ya deuxième république kose vante mais na suka na yango eloko ya malongo eza te
boyoki ndenge nini aboki loseba Zakari mbote na yo boyoki yango na banzi place ba mosusu bazalaki miteme sali pasi balobi pona nini bato lingala fasilo bakeko bimisa son parce que pona bango il fallait pas message ya Joseph Kabila Kabange le Rais eyokana ndenge nini apesaki Zakari baba basu mbote pe son ebimi encore na lingala pe lisusu bandeko eloko wana bandeko esali bato ebele mitema pasi pe mingi bazangi maloba tango toyebisaka bino ete le Rais abwakaka ngwaka bondimaka yango boza koya kokosa bato na bamasolo wana ndenge ezali wana ayebi lingala te mosala na ye kaka oloba swahili na bandeko yo vandaka pembeni na le Rais po oyeba ete soki Joseph Kabila alobaka lingala te me boyoki yango lelo Zakari mbote na yo nayebi ete mingi place bazali miteme esali bango pasi mingi bakoki ko supporter yango te pe bakoki ko digérer yango te mingi place bazali baza komona kaka neti vraiment balia Zakari penza na minu baloba ete ndenge nini muto oyo na ba émission na yo nde tokomi ko découvrir ba peuple oyo toza kokosa bakomi ko découvrir ba makambo mosusu bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete Joseph Kabila Kabange le Rais azali phénomène po ba makambo azali kosala ezali impossible totikalaka jamais komona yango biso ba peuple ezalaka kaka ete soki tango mosusu mokonzi akokoma quelque part ou bien koya neti place moko boye bandeko baza capable basi balongolaki bino batie bino musika pe okomona pe tango mosusu bapesi ordre muteleka kote wana te mais tala simplicité ya Joseph Kabila toloba te bandimaka mutu ndenge nini yango tolobi ete président na biso oyo tomoni ete oyo tokopesa ye bavoi mpo ete double mandat ezali nde Joseph Kabila baoyo nyonso oyo bino bozali koyela biso toyebi ete baza na bango bato oyo tosi totestaka bango mpe na ntango ya deuxième république eloko ya malonga ezali te bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino ete ebongi malamu biso moko toyeba esika nini towutaki pe na esika nini tozali kokende na nini tozali komona makambo ebele ekoti lelo na mboka na biso tondimaka teke un jour biso bapeuple tokozala na kati ya liberté d'expression tokozala ete likambo esalami justice pe ekati likambo na ndenge ete bapesi muto par na ye ke na ndenge ete non yo za na tort yo za na raison malgré ba juge mosusu oyo bazali koya oyo nanu batiki nanu esprit ya ntango ya deuxième république te oyo bazali kolia nanu madesu ya bana ba juge na ba procureur mosusu oyo wana bazali me bayebaka ete kala te le Rais azali kolandela bango bako longola bambuma wana nyonso ya mabe po ete devoir ya le Rais ezali ete a changer Congo sur tous les plans bandeko babolingo non tozana bakonzi moko baza ba phénomène na koyebisa na bino eloko moko bomoni tango accident oyo esalamaki ya avion eyo abora na Kisangani eloko etamwisa ngai Joseph Kabila Kabange andimi kotinda avion présidentiel po ekende kozwa bablessé emema bango na Kinshasa bandeko bino bosi bomona bato na tango ya deuxième république bakufi liwa ya avion ata kaka na mai ndombawa balobi okamion moko balukaki bomona te président atindi motuka moko po ekende kozwa bablessé wana ou bien avion kwei ou bien na Goma ou bien quelque part Mobutu atindi avion moko ekende kozwa bablessé mais na ntango ya deuxième république tozalaki na système ya mwana na mwana luka na ndenge na yo no boyebi yango te tala na Libye guerre esalami na Libye bandeko Joseph Kabila Kabange le Rais bato bakendaka Libye na banzela na bango kuta yebeli ata mutuna makolo te tellement le biete non nazali na souci ya peuple bakoko kufa bote atindi avion mobimba
po ekende kozwa bakongolo bazalaki na danger ememi bango na mboka bino botikala komona bamakambo wana epuis bakomi na mboka baoyo bazalaki na babisika te basali tu bapesi bango baplace na bahotel bino bomonaka makambo wana na ntango ya deuxième république non azali phénomène mpe akotikala kaka phénomène président moko azali simple bandeko oyebi ke tili ngai moko nazalaka elekelaka ngai nalobaka nzambe merci malgré naye komona yango ke malgré makambo nyonso aza kosala banguna mpe balingi kotika te me nzambe azali mpe kokonfondre bango kaka soki natali na ebandeli ndenge babandaki kopesa le rais oh non aza mwana moke bino bokanisi kongo eza mboka monene tokotala bino bamosusu balobi inane eza ebele bamosusu 6 mois eza ebele me bandeko oyebi ntango nanu ya systeme ya 1+4 eyalaki bato baza kotiaka Joseph Kabila bakala azokoka te me ntango siko baye kovote ye akomi siko na bokonzi boye komona Joseph Kabila asurprendre tantan Joseph Kabila surprendre bandeko ti lelo baopposant bazalaka na mpe bazokamwa yango na meme bamama lando ntango bayaki kotala babimono bamakambo oyo tozwa kosala biso na biso eza nango bakomedi mama lando amoni kaka moye te azwi tike na ye asombi tike na ye ya avion azongi na ye na Congo mpe Joseph Kabila alakisi eke azali un démocrate mama landu azongi na kimia nyonso na kati na Congo po amoni ete lokuta ya bato nyonso tu bazalaki na Congo ono tokosala boye kala te tozuzu wa Congo bani amoni ete azalaki na eka kotepa tepa epa ya bato bazali kosala ba mensonge ba menteur moko boye mama landu lelo aye kososola akiti na ye na kini na mavula bandeko Joseph Kabila balinga te ebele bakoya kotubela ebele bakoya kotubela pe tokomona bango tokoyoka bango kala te bandeko toyebisaki bino ti Epafras oyo asalaki babuzoba alobaki babuzoba azolinga kokende kotubela bozomona ndenge mwasi ya Jean-Pierre Bemba aza kotia bakal banini bandeko mingi bazali comprendre te mwasi ya Jean-Pierre Bemba aza na intérêt na ye mpo na nini intérêt na ye ezali boye ayebi ete soki liti ya bakongole na poto ekufi bato tu batali sikoyo balobi basoutenir gouvernement ya Congo ayebi ete Jean-Pierre Bemba kotikala isolé yango na souci na ye ezali alingaka toujours bato bakontinaka na lito balobaka n'importe quoi po ete basoutenaka mpe Jean-Pierre Bemba bayebi ete soki bato nyonso balobi topesa nanu gouvernement lelo maboko esili batikali isolé Jean-Pierre Bemba akomoisir kuna na CPI yango namoni ete azali kolinga kotia bato moto ete bosala boye te soki moto alobi malamu ale ayebi ke combattant un combattant oyo ayebi alobi likambo moko malamu mpona gouvernement il faut asilika il faut asala neti bandeko ki dictature yango bamemi yango ti awa mobali na prison mais mwasi atikali na système ya ki dictature ezalaka te bandeko bino moko bomonaka modele ya bato balingaki bakambela biso Congo ndenge nini bazali toyebisaka bino ete bazali na bango kaka balu balata nde baposo ya bameme non le rais azali phénomène pe akotikala kaka phénomène po babiloko aza kosala te nayebi ete ebele oyo bazalaka awa mingi bakamoka na sa motema me moye babimisa yango boye eza te mpo ete basalaka nde hypocrisie mais baevre kaka nde ya Joseph Kabila yango nde ezali kotinda ete peuple na Congo balinga Joseph Kabila lisusu ya mingi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oto uti koloba bino moko bo uti komona ndenge nini simplicité ya président de la République Joseph Kabila Kabange ndenge nini azali kozwa peuple na ye lokola ba ami na ye azali kozwa peuple lokola monguna te ndenge toyebaka na ntango ya kala ete soki président akomi na esika bino ba peuple bapusi bino mosika balingi kutu bapusa na pene te po ete soki pe babandaki kokanisa nini okomona ndeko soki osali erreur okoki mpe kozwa fimbo babeti yo fimbo po nini ozalaki kaka kolinga kopusa na pene ya président toyebi yango malamu me nzambe akumisama po ete Joseph Kabila bamakambo azali kosala ezali malamu mingi apesi mosala na gouvernement ye moko akei sur place akei kotala ndenge mosala esalami
na minute ndenge nazali koyebisa bino ngai mama Rosalie bandeko boyebaka yango ete ezali na baministre mosusu basalaki erreur bakotisaki maboko na bango balingaki kodokola bambongo ya kesi ya leta tango balingaki kodokola bambongo wana pe mibeko efrapaki bango bakangaki bango pe mingi lelo bazali na prison makala ezali mbala ya liboso oyo tozali komona ete mboka na biso ebandi kokanga baministre oyo bazali kodokola bambongo na bakesi ya leta po ete balobi ete mbongo ya leta il faut sala mosala ya mboka yango na ete Joseph Kabila Kabange azali président oyo tobengi ye phénomène pe azali président oyo simplicité na ye ezali kokamwisa ye na mama Olive Lembe Kabila simplicité na bango ezali kokamwisa bandeko ezali kokamwisa te nzambe kumisama zwa na yo lokumu po ete tondimaki te me tozali koloba yango ebele bakotubela balinga te ebele bakotubela pe ebele tokomona bate oyo nyonso to azali lelo kobenga mako mbatan lobi akotubela nani andimaki ete mama Landu lelo akoya kolemba makambo ya balit na bino ekomona ete lokuta eleki aye kobeta na ekose replier na ye lelo na mavula nani andimaka po amoni ete na kati ya Londres lokuta eleki mama Landu alobi nakoki kosalir moto na ngai boye te nakende na ngai na mboka ye wana azongi te eske Joseph Kabila asali ye mabe akangi ye te azongi mboka na ye azongi na liberté me bamosusu oyo bandeko oyo bakosaka oyo te kozonga te po ete bakoboma biso oyo Joseph te tolobaka na bino ntango nyonso ebele surtout ba ex-phase ebele bakima mboka po ete baza na bacompte a rendre na bato eza na Joseph Kabila te po ete ntango bapakataki bandeko bayebaka basalaka mpe bato mabe bayebi te lelo soki batie na makolo na Congo bato oyo basalaka mabe nde bakolandela bango bayebi bandeko yango na bakosaka kaka o Joseph Kabila o boye te Joseph Kabila azali na problème na moto te lelo ata soki bazali koloba mpo na babi balukuna ezali mibeko ya mboka nde moto ekangi ye po ete ntango batiki ye na prison balobaki ete abima nano te azela po ete procédure ezali nanu kosalama ezali en cours ti bakopesa ye liberté me ye alingi akende kobima na ndenge ya kimuyibi na ndenge ya kifofila alingaki akende na aéroport anzili abima na ndenge ya muyibi bandeko bafieti ye tala Joseph Kabila azali malamu bino bokanisi soki ezalaki na ntango ya Mobutu bino bolingaki boyoka lisusu kombo babi balukuna bolingaki boyoka yango oyo lelo bozali koloba babi balukuna bozali mpe kofungola monoko tala il faut boyebaka yango ete Joseph Kabila tozali koloba yango le rais azali zoba te mingi bazali kokanisa ete le rais azali zoba lokola alobi ete peuple nyonso azala na liberté apesi occasion na peuple nyonso à s'exprimer librement bato bazali komona ene tizoba mekeba liberté o bapesi yo emema yo na motu makasi te pe emema yo na ndenge teke yo banda komona président de la république zoba sino te bato nde bakomi mona yo moko nde zoba po ete Joseph Kabila ye komona ete ta ebele biso bapeuple bakangaka biso monoko me lelo oyo apesi biso ta alobi ete bon bapeuple bonjour liberté na bino banda koloba mais lingi koloba te soki bapesi yo liberté o banda kofinga président de la république Joseph Kabila yebaka ete azali président de la nation peuple nyonso to ezali nsima na ye mpe azali na famille na ye ntango yo ozali koya liboso ya bakamera mpe kofinga ndeko yebaka yango ete ozali elondire ozali komilonela malédiction na vie na yo sanke omiyeba po ete ndenge ezali wana il faut mpe ngai na ko rappeler na bakonzi ya Congo par exemple tosalaki émission moko ya pasteur moko boye ya mokuse oyo pasteur wana lobi ete ye azali oyo soki bishop ye azali bishop ya Jean-Pierre Bemba mais normalement soki totali malamu na ndenge ya mibeko moto lokola bishop wana soki atie makolo na Congo il faut bakanga ye il faut bakanga ye pona nini il faut bakanga ye na bazete bato bakoloba tomoni wala démocratie lisusu te parce que bishop wana
alobaki ba makambo oyo ete ana Joseph Kabila boma moto boye alesa moto boye mais il faut l'état congolais ekanga ye po ete a démontré yango ndenge nini Joseph Kabila alesaki bato ye alobaki poison ndenge nini abomaki bato ye azali koloba ndenge nini Joseph Kabila asalaki ba makambo ye alobaki il faut mibeko ya Congo ekanga ye so malgré azali koloba ete nakokende ko soutenir candidature ya Papa Jean Tshisekedi soki atie makolo na Congo en tout cas soki penza gouvernement ya Congo to sécuritaire to mibeko ya Congo ezali kosala il faut bakanga ye po ete oyo asali ezalaki lokola ba accusation moko non fondée alors même awa na poto bakoki kokanga moto mpona yango alors pasteur wana soki atie makolo na Congo il faut bakanga ye justice esambisa ye aloba ndenge nini ademontre na mokili ndenge nini ye amonaki Joseph Kabila asalaki boye makambo esalamaki boye pasteur wana il faut bakanga ye parce que soki babandi kotika balese ale na badeshe ya boye lokola bishop oyo bokomona ete mboka na biso ekozonga kaka na makambo ndenge ya deuxième république il faut kokanga ye kosambisa ye ndenge tomonaka baprocès ya bana ya kuluna batie ye en public peuple ye bazali koyoka bazali kotuna ye bamituna na makambo ye moko alobaki mpo baimage ezali arépondre na yango alors soki arépondre na yango ezali ya solo batiki ye mais soki ezali ya solo te mibeko il faut ekatela ye prison na ye ndenge ya kobeta yango Congo ezali poubelle te osali bozoba na wana libanda apo ye po loba nini ke démocratie elingi koloba ete il faut banda kofinga bato kobeta bato bino boyebi te ke kobeta na kofinga ezali punissable na kati ya mibeko boyebi yango te nde pasteur wana soki évêque wana soki bishop akosana liboma soki atie makolo na Congo sécurité ya mboka il faut ekanga ye il faut se justifier aloba ete makambo nga nalobaki ademontre yango po ete ye azali kokanisa na veste wana alataki oyo abendi yango makasi mpo akotisa babuto na lidusu na yango lokola liputa oyo bamama kanzaku babandaki kolata na kala veste mobimbe abendi yango makasi efini ye bakote nyonso tu bapanzi wana nde azali koloba ete grand sapeur kokamwa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.